Bonjour, bonsoir, selon R pour la vidéo. Je me présente au nom de Chancelier Amala. Je suis né à Kinshasa le 22 août sur l'avenue Isoki dans la commune de Kinshasa. Mon commune est Kin à Iberbenwana. Cette vidéo on a expliqué vidéo qui est Chancelier ou bien à Chacha. Fanda na commune ya Kin, epango na biso nga balebi na nga, mama na nga, koko na nga, famille na nga mobimba. Obi ezalaki bien. Mama na nga azalaki asolaki braza, asombi bilamba, aye awa teki, koko na nga oteka makala, obi ezalaki normal lokola ya mwana nyonso. Après bale, mama yaki okufa atikanga mwana moke image ya elongi na ye boye nayebi yango lisusu te liba balakisanga foto aleki nanga foto je crois pas. Quand mama akufi la vie continue, ezalaki bien parce que koko azalaki. Après un moment bato moko baya abotola biso lopango, abotola biso lopango. Je suis pas obligé donc vous avez obligé et on a la libanda et le pain. Je suis pas obligé de pour te botter le pain ou voilà, te prendre le pain ou voilà, tout à la canne le pain, tu dis le pain ou voilà. Et nous souhaitons. Attends pas congé, banda côté dans mon thé. Vous allez attendre le pain. Aïe ba botter l'histoire en haut, tu vas coller la libanda. Tout ça là qui bat tante. Banda et le pain, ceux qui vous les bêtises. Et bomba biso fanda libanda nga koko na nga leke koko na nga mobali na baleki na nga so na wuti classe na ele bakamarade na nga na ozela bango bakende mpo nga na kota na kikuku na biso tosalaki bane ebele libanda ya lopango bane vraiment tosalaki bane ebele mbula elanga ngumelaki libanda. Après un moment, pour qu'on ait un mois de balai, vous voyez, c'est là qu'il y a un homme de verre. Juste moi qui ai l'habitude à la péter, c'est là qu'il me parlait qu'il y a un bal. C'est là qu'il parlait qu'il y a un église, mon temps à fomboter, habillé dans un poulet, à barabatouté parce qu'il y a une dame dans ma honte. On bouille à l'église là-bas. À bouille qui puisse. C'est que j'ai besoin de faire un balabala. Pour ce qu'on a des activités. Zonga na balabala. Après moi na eko kona mobali afanda kana quand na eko ja biso ukende ko fana. Après une année koko na ngayo kufa. Ako ko kufi espoir ici la kinga malheur vinanga na netwana. Na fanda kaipa mwana eko kona mobali. Vie ezalaki ya bien te vie ezalaki ya esengo te ata classe mako oblige ya oteka ya osala nasali nyonso na mokili nateki tu nga histoire avi nanga tellement molai ebenda aire na ometela bino biso te atataka ndambo vie ezalaki mpasi vraiment. Bato bakotaka zandu bayebi na ba periode ya mbula ndenge za likoma poto soko bimi na bokasa bato balika makolo na bokasa wana nga na sala kuna ya ondia uyo na baroki na kuna zandu na vi kantine na nga na memi na bokasa sukola makolo na onika bato makolo nga na sala bakotaka zandu bayebi biza nateka mai, nateka nguba, nateka tout pour nous avoir 100 francs. Une vie ezalaki na solo. Après bane leki pa na ngayo bina ngana mobila. Tinga mtoyo uzanga. Baya pasu nga bamenenga na Angola. Koni pe na Angola na fanda na Angola. Maki mtu moko na amateki na live oloba
na yebi na tanga na Angola sifu ngana Angola na tikala kutama tikala pe kusali lote parce que na koma kisika na gomela même pas asala ka 4 mois ou 5 mois gomela kozonga na nga awa kozonga ki parce que kuna na Angola na nga na papa na nga simba na mwasi na yepe simba kiti tout obligé yozo zonga ka awa tant na zongi pe awa ici qu'on fait des acquis déjà le mois qui est pas ya leke koko na pour moi na koko na oza ba leki na nga kenda utika bango na ofela ici kana kenda kusala do ba shadow ba yebi ofela wana so kenda kusala do so ki na sala do kenda na ofela parce que ofela wana ba yambaka nga na ba leki kuma kufanya kuna Eka oyi, ici le chasser, il faut te qui mal. Le chasser, il faut te qui mal. Spaghetti. Nanti maman leki nanga, leki maman nanga. Azaga na kin, beto maman ayo kin, ayo lukanga azunga. Azibiso. Le fandi naye, zongeli ba classe. Mamawa, ayo bisanga diplôme nanga ya likuta. Na nyonso tu na bete lipilo eza tellement molai boyeba ke vie ya chacha d'or ezwaka sourire parce que nakoma kosala basponsor bamonana vie ya chance vie yenga vie ya pasi vie ya olela nakola lokola mwana nyonso tu te na rate éducation po moto apesanga ngo azalaki te la famille ya maman nanga mutu na mutu amela kozwa part ya mwana na ye donc part na biso to doit peut-être temps on souffrir la vie donc maman nanga kufaki na sikala na koko na laki na moi espoir koko aza donc koko kufaki no se bebaki malheur bandaki wana zamba solita tsela mazwakinga Amboyo banda et après mais barango kokola na kuma ko fa ne pas fimo bona banda o mututu alebi na kite mo bi ande ko tiara ka kopi fanda ke pana ye bato bo finga langa afanda pa kingane ya boko la ye kutu oui j'accepte na yebi kingane ya boko la na fanda na ndako na Nous avons fait un ndako moko ko boyebite nga na fanda na banda ko ebele donc na ne moko na bako fanda na 10 15 20 ndako ki pa on ka bengani ono ka bengani ono tata sa bengani ono so ko te ozongi na zando il faisait tout ça là to bo finga nga sito shuri donc vraiment ce que je peux la fanda na zando ko siko ke les attaquer amesa ya zando za kimbet na nga na baleki na nga mibali zaki mbetu na biso tosala barando mpe na bazandongo tobunda mpe bakuluna tosala tout nayeba kobunda parceke nafandaki na balabala na nyonso wana vi na ngaki tellement vi ya pasi mpe nazalaka reconnaissance na bato basungaki nga à l'époque apa nazala oyo nazaleli Busa na ngote na témoigner ngona lobako 2022 tama zaki na bandal esika nzambe ayi ko simba motema ya kompani mo boye bazwanga akoma ona zaleli donc pendant 2002 si 2023 nazalaki stabilité nazalaki fille olela mwana balabala mtu apasi mwana papa julu kompani wana ebengaka contrat wana eya ekutanga na ndako ya fille moko na bandako ekenda na sina le jour na silaki contrat wana na boutique ya Pierce esika sourire na ngai bandaki jour wana kompani wana ezwanga elongoli nga na kati ya camp ezwili nga ndako na bova
pince aussi. Donc, on a ndako, on a baliki nanga, donc ma série tout le monde comme on a dans sa vidéo 2019, non 2020, 19, 18. La série appelée que orange, na ya rose. Ma série wana, si ça na ka vidéo wana, na ba ko sa ngona banda kwa batu. Ngala stampe. Ngala libanda. Elulali ya walo bulali ya. Liba ko simba. Vina nge simba jour na signer contrat pince. Les jours on va sourire les mots. Même ça Nzambe attend un jour contrat pince c'est ici là. Nos accords reconnaissants ta compagnie wana. Na tout on a beteli bino. Na ba pasi tout on a leka ki na vie. Série vie et simbate, série na la libanda na ba ki fazer. Na simba ki cité. Na ndwa ki nganga momo ete. Na kona komina kile sika ba mwalimu bazake belé. Na luka mwalimu mwa na simba ki cité. Après les lots, n'a que nous kanganga mon boy, papa sanga kisi. C'est aussi ma kisi. Merci ma kisi à l'époque, tant qu'on a ma coufine la vie faisait, n'a que nous kaba mwalimu, mais na simba raté. Les lots nganga mon boy abimi, à l'obi kinga, na yé aussi ma kisi pas né. Nous sommes en capoani. Papa c'est qui peut être un bon boy pour assaler réputation. Pour abébissa, alors on a sourire les abonnés, les garçons depuis la beauté de ma vie, les garçons, les jours où papa n'a pas à Koufa, il peut ça contribution de TikTok. Babenganga, à nos stars, continue la contribution. Après lobby nango, le monde a mobile. Il y a 3 personnes. Beba soda moura na ye garçon ye merci o abi kazanga ngai le baka yenga mate le baka yenga to sécurité même papa na ngai le cimetière na morgue de na ba petit na cimetière to yepé bato ba boli ba ji ba lié sous transport na pesa bango papa na kinda bika matanga bika ba moi eleki après aux hommes na TikTok pour assalir réputation na ngalo biki azanga nga fini la spiritualité alobi nyoso nzambo azali kolo azomona pe na cimetière ye garçon biki azanga nga abeta ki masasi likolo bagangele ba ibisi oya kufi ala civil ni mwana soda pourquoi obeti na sese likolo alobi ono bolimbisa eleka ngako uta Cameroun matera ki na nzela Brazza kututana ngana aéroport a maya na Brazza 5 orphelins wasikale na ndako bobenga nga bolela yaya tumoni garçon mo bobi kazanga ngana yo webi pasi o bana wana bayoka ki les jours wana douleur o ba orphelin wana bayoka ki donc ti papa bango bola musi na cercueil bo tubé sous bambeli bo pasolier bo opérer malebele to bozogi si webi pasi o ba orphelin wana bayoka ki pasi o ngamona yoka ki na se ya choc na ya pasi na nga soki ya mobali asambelaka ana mwasi na mwana ya mobali webi ke na benga ki usoko banga nzambe nazo pareil na nga na benga ya mobali alo ya yo mtele kingai batu wana na sécurité pourquoi on sala boy ya mbala yebi singai ote na yebi te pourquoi sala boy ko silika kinga muna onduka ye za bien kuna mo kutu bo sabino tu me ko silika tele kinanga yoka ya mobali abike na benga ke parce que yende mutu le kina ya mwasi apesa kimbongo yende mtele nga ba sécurité ya mobali yebi parce que bela benga nga jour wala ko kutu suzu atata bango mangala na se ya passe mo excusez moi c'est un choc na lala te butu wana baleki na nga bo benga
lundi na zui canon na zongi ki papa nganga ngai meki toza nganga na yebaki oza maître en sécurité na pasi tout na zwa na vie na nga ba douleur tout souffrance tout le quand na vie na nga na simba kisi te kaka lelo na koluka yo pona simba kisi pona zwa mine olia omela ba whisky ba tembo ba gene na majua matanga na mbongo ya orpheline oyo soko za kinganga poni basera matanga o sala ki majite o suma biloko olia malewa ya mama na o dai pembe na salle olia na mbongo na ngana sera matanga na soki o lokwa grand frère balengela ki bino sera matanga pourquoi ko bosa sécurité matanga papa na nga mais moi mbongo ba pesi yo pour au salir réputation ya orpheline yo na vie na ye atikala ko sekate azui ko sekakala mingi te mon frère na okangisa yo le to sa musala na ye surtout akangi te pour le tabi ki ndokite mais ye bango maya misu ya ba orpheline yo tangisi ba orphelin oyo tuti pota mitema na bango lo ban zamba na ka pona bino ngai to zanga na imbo ka sécurité maya miso yo tangisi réputation oyo lingo bebisa un jour au futa ba di colonna c'est le pepe za pona bino ya pona biso pona yebi yo mettre sécurité non to zanga pe ozo insister na ba live ke naza mwana na yo na pindi papa série vie ba ko pesa te série vie na ngeza ki mabe à l'époque. C'est innocent qui faisait le lali awa lobi kuna na simba ki cité après ka ndelo na yo luka yo pona simba nzamba lola mona batu boye bisangai kangan kangisa nganga soki aba makambo lo kutefa ko kangisa ye bande ko kozwa dossier ya kindoki umema ngona l'état ya facile poza na ba avocat ya makasi obo ozwa likambati na misa bapandi balandeli ya groupe bakangise oui déjà na funda ki na parquet ya matete déjà na funda ki ata kimi ata longwe Congo un jour papa dit merci akokanga kayo tokosamba kaka soki na arate kosamba na yo pozo kima ata nzamba kosamba biso na ndenge ngana na beta ka sete na beta ka soki na koti na douche na nga longo libilamba na lakela ka yo na bana na yo nayebisaka nzambe soni oyo lingo latisa nga yo po kolata ngo na bana na yo na mwasi borfela oyo tuti motema na bango borfela oyo lelisi mba mibale borfela oyo osakani na kombo ya papa na bango yo pe bana na bakomona ka bolamu te mbongo apesi po salir biso esila mais na vie na yo avant kufa afusa mutunya mabele papa omona mwana après sikoyo nous allons nganga bongo donc za nganga bongo die merci tant za nganga bado bota parce que bike ozoti ndokina yo bana ki bomwana sindo komi oyoza die merci na kinganga na yo ozaleka na des clients ngai mwana ya batu na ya papa na mama nanga na fiancé ya batu o ya pesa o mabota muto azobala ile bike ote ayata pesinga mabota o créer nini na mobala zo linga bala yi ngai mama na tonga kufa kina za ki mwa muke wa no tito ke yete mama na kufa kala na yo bike umumele nga no mama pona zo succès akona ina pesi yo papa tonton die merci bato saka ina ba mi bale wana oyeba ba ngote papa na tonga ki en vie yiyo ko lobela ete abaki mobali makasi ebe kubeta likofi maman na nga so zaki en vie papa ngoma ke bango respecté après sikoyo pasteur pe azuyo atiko likola cher pasteur ayebi ki makambu garçon azoloba akosa
mais pasteur azwi yo atiki yo olobaki yo zanganga opesa batu mabota okanga pe batu mabota na église wana ya na ba mama ko basali ba 20 ans 10 ans 5 ans de mariage na bota raté ako siko avec témoignage ke nganga lobi yende mutu opesa mabota akanga pe mabota so ba mama bazala ba bota raté pasteur bako ko luka yo to bako ko luka nganga wana aksa bango mabota ubanga ta share ya Nzambe donc opesi nganga lokumu liboso ba debele pasteur soko bolaki ke témoignage wana ekotombola lokumu ya Nzambe papa nanga yebango obandi nde kombo ya Nzambe ofingisi kombo na yo papa osali erreur grave osali erreur grave papa mais papa pasteur avec beaucoup de respect papa na le kambuna ote peut-être nganga wana ndayela ki papa peut-être nganga wana mko ay ko luka yo papa sa o témoigner jo yebi na ote papa yebi tikana biso moni Nzambe na yo sambela kasoka za ya solo akofuta nganga wana po tu albi ko la cher eza ya lokuta kaka tela ngasonga tu albi ko la cher ya lokuta papa cher ya Nzambe po simba ki bible olobi ke ozanganga ya ngai na ya fiancé ya batu mwana batu papa bien merci okofutaka un jour bana bazokola ti bana na obota wana omona bolabu te moni soni yo lingo pesa ngai bana no ata lelo tata lobi bomema soni koleka ya nga fois2 tamba kofuta bana na yo fois2 babisaka kozana bana ya mwasi kozana bana basi pimi baleboye wape na mwasi papa soni oyo ngona tisanga bana yo bonzo ngo fois2 bapota oyo kende ko toucher ya 5 orphelins wana ba oleleke papa ba mali na kindoki yaya papa dit merci okufuta Nzamba lolaza na longwe wana mawe analonga papa mawe ya mukolo ngana yebakai mutomdo to partir de kambuna ye papa mawe ya mukolo ngaba ko bule penda papa azaka mayele entelo bako banga ye vraiment ce qui a makambo politique makambo kabila makambo kamere makambo ya parce que muya ya makambo Jean-Pierre Bemba avec autorité papa azaka mayele papa na buna mona eka aye côté bangulu bo saka na commisalité parce que a fini en gros a détaillé papa yoka réponse na ngai ba tiktokers bateke la bana bino na basi la bino ba video RFP to ke na banda ko ya mutu moko te kuto zwa mutu ya kwanda ya kanga na so kindumba yo sala BBL ya ko sala eloko boy to benga batute to ke na batu video RFP papa netinga batu ya batu kana titu ba bidi na ya ki salité fi ya perruque orange na ya rose robe ya nzela e ba ngela ka robe ya $20 batu ba bidi na ya ki fi ya kato après Nzamba zwinga akomisinga égérie ya boutique monene avant la histoire on a fait ça kabatu nga chancel chachador alakisa kabatu comment ya koluka mbongo comment ya ko mosa libala ayataka boye kefala taka boye na spila kabatu yo mama ndako tu es marié on a telamba o yo jeune fille on a ta pole na travail pendant 24 heures sur 24 papa nga bina nisa travail atike la batu video RFP ala saka batu ona zana ngo papa moyo opesinga pass na kana ke papa nkolo lokwa yo ofinga bana miki ke banda kuna biso iza banda ba parana biso izanga ba rido mais na tale mission na moko loba ko ka sonité na vie ba parana yo na tala ko papa o loba ke vie ba parent nanda ko ba parent yanda kuna hote ko kila ngo sonité mais au bosani au tout na biso soki ndako ya parana biso izanga rido oui etinga na fanzi na bakan parce que kota mama na nga mingi na ki ba soda anda kuna nga ya ngo ndako ba parana nga za na ngona rido te
so on a tambongo il y a souvent vidéo to que les kotia so qui yo papa zo na ngote ça na kona o monde ce qu'on bambani mwana qui sa beti mokolo mbesi la ranuki papa oye pena la poto poto ka banguru ba osakana papa okoti osakana pe na miso okomi salite mbala moko nga zui par na nga na yeso papa nga chacha te que la ba fille tire que vie de rêve te na la sara ona zana ngo yango na la misaka tuko bile batamayele oboyaka na TikTok anazaka zo no finga nga zo ba wana alibaka rouge bordeaux vert bordeaux ya mo na TikTok biso tu bazo parce que nga na yé batamayele c'est la des applications Twitter ou on lundi na ebika des applications na ya manase isika batamayele bakenda kutanga ba CV na bango ba asala bakabu bayele za Twitter na LinkedIn kama c'est LinkedIn des applications so za mutamayele ke na LinkedIn na Twitter tika TikTok parce que awa biso tout zoba biso tout pour nous ate bon ça fait dans le parce que finga nonga zoba ya o finga nga kizingi iyaka penda kanga bisaka na kanga compte na yo ke na Twitter kende kuna tika aba zo saka na poto même ça ba tunga baleki na nga boza ba docteur bataminene parce que nganza batala ki mona tenka sa malonga te il est très tout fait bona ce qui sa moi noyo non ça la eni atali docteur cherche ingi simbate atali avocat cherche na mayele ni abi OK na simba moi suana après ça eta kusala ki mannequin alata bilamba azwa salaire ya ngana tsaba par exemple pambola ngana nzela ya ki mannequin na ngai azwa kayolia me baleki na nga botanga lobby otabata minene to lo otabata TikTok ato bo classe akabatu yé pena leader na yé ngai numéro 1 na bango moi ça ministre kanisa akabatu yaya qui ministre boyo pour le ko sala te ko sala te mais biso ba oyo to travailler ka boy matana talon loba teke lamba teka perrique teka oyo ozwa c'est-à-dire ngai grâce ya nzambe mafuta na mutu ona osimba na lobi na simbi na teki ona koluba e pa pesa meni ngai ezui yomia mais yuso ministre boyo mama ulungola tanga na rangi wana bato na bofanda ka bo classe ka bo déplacer ka nga bolongola ka nga wana na ya TikTok usala makambu na nga zamba mawaya alongoli nga na paka juu atienga koto yo peka nzamba ngo asuika wana te azwanga lisusu bato ngana bino totalaka na ba TV to lengela ka bango zamba ya ka zwinga amemanga na Nigeria asinisenga papier donc abena na zwa grâce ya nzambe bayaba kosa bino te tali la nzambe na musala situ côté la ministre te côté la mobali te fada tozi la ministre pour magistrat membre aya ma chérie Lukambo ok église na tonga oye oteki vie epesa mena eto bozana ba poto ofandi la live tonga ti pourquoi ou mataka bato na live obike Likambo mutozo azol bana live na ngapa na bana live to kosa mais bana ba abonné bana ko ka kombo na bana ko ka succès o kosa bondo ko ka ko sali ba réputation ya ko ka réseau mais après réseau ba vie réalité ça tout ça ba vie na biso juste bobala usuba bala mususu bobota skono ka obukenda poto bongo ba benga yo ba yebisa yo allo moni poto yo kenda balobi ke ubomaki papa na mama na okoki poto webi ndenge sala webi pasio yo yoka na bondela kanzambi ba poto ntema na biso to soka bino na kono bozoka ngote zamba pesa bino wana apesa bino ba pota wana ekomela pe bino oyoka ba pasio soto yoka tout c'est précis awa kana sera zamba futa
fils de Dieu yana na zonga mon kiesima papa nanga sikala ko sundele no hospitalité ne bolu ba ke na sundela ka no hospital le bité sundela ke na hotel tout le bité sundela ke na lufu papa nanga sikala ko sundele no hotel te soki pona tonga na kisi papa nanga alenga kufati ko bomona ke to za ba mbongo bele na vie soki nzambe alobike okufa kufa papa nanga soki tima na bople minene lokwanga le ma santerre cinquantenaire diamant hôpital ba chinois na hôpital de kaya minene vraiment papa nanga saka kosundola ete do boye bango soza na mbongo ebele osomba liwa te saka kolamusaka ye bokunzi papa nanga uta ngola aya na sina pena mbongo bazue na ngola asike na lufu na mwasi na ye na petit sœur nanga na sinda mutu kengena kozwa ye na lufu ya na ye pa na nga na ndako alali lelo lobi aleki ngani masante nakenda braza nasalaka 2 jours tse papa na nga na hôpital na batu ya sécurité na mwasi na ye na bandeko na ye bandeko na nga papa na nga sala kosundola ye te bosaka na kombo na boyebi ete famille webi passion ya molakile maladi na ye faut que nzambe ndali papa na nga kufa pona ni poison ou bosalaki la live ateli poison azalaki mutambongo boye na papa na nga kufa na masse ya cancer parce que ça se comme ça masse ya cancer obika mais papa na nga fanda na pendant 3 ans depuis na Angola sinda nga museke da titina kenda ka Angola wana kenda ne ko traiter na Angola boye bité et kenda Angola 2 fois pour traiter papa na nga na moni ke simbité na tinda ka bayena bayozu baya nae papa na nga kufa na poison ni bolubaka ko basundola ka ete papa na nga kufa na masse ya cancer na nga kusa de ko histoire ko boye bête otu mopita ba live bosa ba live wana kaya ya lukuta na nyoso wana na finga mutu te na nakanda mutu te ça va dola mona bino orpheline la vie continue ceux qui parents n'ont pas fait pour l'embater petit caté mais que un jour nous avons non na komi o no lingate mais na zappe o na zalaki bako sote ke nganga mobo ya zala kapisa rakisi ke kota mamu asukola opozo mbongo c'est faux ma chérie sous na iPhone 11 12 13 mama teka mo ke na zandu somba ma papa bano defisa Jusota somba ba carton sardine na carton maki na ba spaghetti defisa ba to ba veni na bino bakosa bise ke o TikTok eza boy peut-être ngai zamba tala ki pa longola ngama wane longi atala ki na ko longola mono mawana nzela nini atima bitamba peut-être nganga ki grâce yo pambo ma nzela ya TikTok je peut-être yote peut-être nzamba ozela yo oki oteka ballon oki ne lufu o luka mbongo po ata o loboko fona wi matavi no échanger moko sali video moko mukambo isakatano na musala kene tinda makala soko okanga makala te tika ngata basaki tika mapa soko moko otanga mapa te pour jeune fête yo kasoni soza mama abino za tata musala ngana yoza ya na otoleki nao so mapa o pesa teke mo ka yombo soko beta libanga nzamba otsalo boko soko fanzi ma chérie ozwate ofinga nga fia kisi ofinga nga ndoki po yebite ngala mukaka 8h eke musala zonga ka 17h ngala salaka andoyoka nyoso na salaka nzambe atikaka mungu nzambe ayokaka limondeli ya abetaka limondeli ya courage karate nzambe limondeli ya courage abeta ngo karate usalaka te oya nzambe fambola ni
faut travailler. Boulunga banganga ona bokote tina bisoso nganga makasi boulunga na nganga ba pasteur ba nani boulunga osala o nga chacha la kisa binoté osala maté atikala jamais osala vidéo ya ko tuke binoké linga o marié botona mutu mwasi to mobali non o nga la kisi binoté osala maté on dit et malamu to copier et ma bé to boire ça est là comme ma bé ko doité doit ya non en passant commencer à rentrée scolaire mais tout ça on depuis semaine passée ama ke nganga yaki arada katanga musisa mutu pona travailler te nganga o échouer ngango kosi nantaka na tsope nda boy na longo lyo nganga o vite ko bandela c'est en plus metele nganga. Bah madame, la promotion continue chez Pierce Boutique. Bilamba bana et bah donc si vous mettez la promotion. Puis ça les bah il y a 24 météo promotion exact. Il a peine à bana plus vous mettez en bilamba ndako. Maman ya kazu la mono bilamba qualité. Quand si bah arrivage à bana. Et puis maman ya kazu bilamba na haut. Quand c'est pas moi on a classe ni bilamba qualité on va bien ensemble bien. Toujours chez Pierce Boutique. La vie continue ma chérie, on a 18. Moi, je témoignage na bino, petit photo. Même ça, on a des questions TikTok. Bino, tout ça qui va live. Vous finga qui, vous seka qui, damba limbi sabino. Zambe, limbi sabino. Naza akanda mutute, na finga pe mutute, no le mona bino. Ko batuna nga, bazaka yanga. La shadow bazayanga bandeko nanga baka bandeko nanga ndeko moko te yangi bouger ndeko moko te yangi bibi peut-être ça yaki bongo obe biselanga musala nanga ezaka zamba mona bino akuta likambo la bino bye.